peintre qu'on est papa Baladoufa aza kosala na centre culturel zo andeko na ngai au moins lelo nzambe apesi biso bolingo oyo toyi kozala nango awa omoni artiste en danger parce que beaucoup de confusion bango sabi na mutu ya bato po bandeko na ngai bacomédien artiste en danger ezali musicien en danger te praticien en danger te comédien en danger te mais biso tokendaka esika oyo pasi ezali. En tout cas, merci. L'archive est bouillée. Et qu'on ne voit jamais na makambo na salaka. Ils allaient orgueillité. Mais, on a dit qu'on l'a sabino rôle. Oyo, musala na salaka. Yango, na lingi na transmettre yango na baninga baartiste so likambo kwei tozalaka bomoko so likambo ezali tosangani yango tobi tobunda elongo moko makambo esalamaka sote oui ebembe et artiste oyo yosa scandale ya mashako atatu misi ba million akolamuka na ete ezali matière ya réflexion pourquoi kaka na matanga nde l'association emonanaka nzambe azwa lokumu yango natindi image wana ya papa Baladoufa ezala matière ya réflexion moninga esi ozali kanisa malamu oyo koyela biso lobi toyebi te yango natie image wana omona oyo nga nasalaka personnellement kuna bakoloma mbongo te parce que azali mobola azalaka mobola nazo kobandela likambo oyo ke mosala nasalaka ezali vision oyo frère Emen Kanu moto azwaka vision oyo moto azwaka message oyo na makambo nasalaka mokoso omona frère Emen Kanu botuna ye ayebisanga boye ndeko tsaka Congo mission nzambe atinda mokili ezali yango te ntango wana azofinga kobanga mikolo te kobanga baninga baartiste te ebanda mokolo wana namongo osalela baninga baartiste ona asalaka conscience na ngai kolobela ngai me mokolo kozala te nde bakoyebaka y avait quelqu'un je demande na bato nyonso obaola na ngai po soutenir likanisi oyo nazalaka nango avant nakende na sa mabele avant nakende na sa mabele vraiment bozwa makambo nasalaka en considération po kopi yango ekosunga génération future. Merci.